Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tukinde Parce que le long deko eza nefe Parce que le long deko toko sepela Yomo kope oye binenga avis de public Et benga ka Ayez les sous dans Manchester, Raco Production et Radio Nekov, Azali organisé Bongo, Mini Awards pour la Bino Bana Manchester, ba commerçant pe ba ebanso bazali koza misala na kati ya mboka, toko pe Sabino Mini Award et kozala Bongo le 15 décembre 2018, na mboka si ya Raco Production et Radio Nekov, yo mwana Congo, Kinshasa, Brazza pe Kinshasa, bisobanso tozali bato ya ngambo moko tolobi boye Kinshasa Brazza ezali ngambo moko yo mwana Congo pe mwana ya mbuka ya Afrika ozanga pona nini tobengisi yo Radio Nekov alobi yaka oyoka mindule na système ya son kitoko pe ya sika bako bwaka mabanga pe bakambo masu kozala bandeko babolingo ba foto ya kitoko ekosalema mokolo wana nani akozanga yo ozanga pona nini bandeko na ngai lelo ekozala bongo le 15 décembre 2018 Lord Street numéro 48 M31HN na esika to mesana kosakana na esika to mesana kobinda bandeko babolingo yakaboyo ka son ya sika mabinda toko banda na ba générique tina rumba et toko zonga pesima na barumba ya kala nyonso toko beta disque demandé oyo nyonso bolingi koyoka ba posala bino ekosalema mokolo wana bandeko na ngai ekozala moto akovanda te biso panso na piste Lord Street numéro 48 to buka mur bandeko na ngai hey Brazza, Kisasa Brazza, ezali mboka moko kaka ebale nde kabola biso banka ya sepa mbota troye banka ya kinio mbota mingi oko banka ya sepa mbota troye. Amis internautes, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour parler encore de ce problème de l'Angola. Il y a eu des expulsions en Angola, il y a eu des gens qui sont rentrés volontairement en Angola. La vérité, c'est quoi? La vérité est telle que les gens ne peuvent que découvrir ça dans ce qui se passe entre la diplomatie angolaise et la diplomatie congolaise. Bandekoba bolingo likambo ezali na mwa tomoko ya makasi que toko lobayango na lingala parce que ils sont trop sensibles, un sujet très sensible. Bon. Vous êtes sans ignorer que vous allez devant écran, il y a avis du public, Salami Bongo Nandeko, Didier Masuki en direct, il y a Suisse. Monobele Nabilo, les lots, ils allaient Raphaël Goma, na Katia Mboka, Manchester. En direct de Manchester, Tokobe, l'avion du solo, il y a Toba refoulé, na Angola. Pemben, il y a 200 000 personnes, Bazongi. Tokabola Bango, na moi 30 000, Mongo, la bateau Bazongi volontairement. Pe bato mosusu oyo ba bengani bango ko bengana donc basolo ezali na niveau wana Raphaël Ngoma tsasa molobe na bino lelo pona kosolo na bino mwa mke makambo matali politique entre Angola na Congo mbutu bandeko babolingo bomona ki bino moko na bilili lobby chez Okitundo oyo azali bongo mokonzi ya diplomatie ya mboka Congo asilika ki pe atomboka ki asengaki par explication na ambassadeur ya Angola malheureusement na Kinshasa bien sûr a kasi na tango ya senga ki par explication wana abengisa ki payer mais ambassadeur wana azalaki présenté na kati ya mboka Congo azalaki libanda bongo pona makambo matali
kubengana ba Congolais kuna na mboka Angola. Bandi ko ba bolingo makambo ezali minene. Biso penso ba ebo ko mona boye tolekaki na Angola. Bato ya Angola pe bavandaki na mboka na biso. Likambo nini nga na yebaki tango na kondaki kovanda na Angola. Tango na vandaki na Angola na yeko comprendre que biso na bango normalement tozali kaka peuple moko. Na yango na ebandeli na kopesa kaka conseil bande ko ba bolingo totika kokota na ba détail ya pambo ya moto moko afingi ba Congolais biso peto kama tolanda bojo bana bango. D'ailleurs toyebi bien biso ba Congolais tolanda kama makambo te on n'a jamais suivi par exemple on a lokola tozwa kabon na kosa la parenthèse na makambo Brazzaville tozwa ki na ba problème na Brazzaville mais to répondre bango te tozalaka toujours bien. D'ailleurs à l'époque où bango bazé ko beta biso na Brazza mon meilleur ami à Manchester les ayi kaka moninga ya Brazza bato bazé ko za ba poche nanga bande ko nanga ya Brazza. D'ailleurs toza ko organiser siko eloko moko za ko organiser to sangisa ba africain nyonso tozo sala soirée moko mini award pour na ko encourager ba africain nyonso ba vani na mboka Manchester pour na ko kamata bato bazala na mini award on ko sangisa ba Congolais ba africain nyonso oyo bazali ko sala ba business na mboka Congo plutôt na mboka Manchester o bazali ko sala business pour na ko encourager bango te misala bango ke liboso. Soki otali ba ndibu ba bikolo misusu ba oyo ya ba arabe bazalaka na misala oyo ezoko kende malamu parce que bayoka na bango na bango. Bato Asie omona pena bazali ba libanais ba Bangladesh bazali penza attaché entre eux. Mais biso mosala biso nini africain to kabwana kaka na makamba pamba. Bandi ko ba bolingo toyoki pe bato basengi ba pardon na kombo ya angolais wana oyo a finga ki ba Congolais. Ko finga bato ezali mabe. Certes to yebite e bandeli ya lisolo wana bazwaki ti yakoma ko ya ko finga ba Congolais nyonso asangisa bato ezala kaka tina yango to yebite bato musu basaka soki pe moi likambo so ko na moto na soki azana ba problème na yenini akamati asangisi bato nyonso na likambo ya zwane na mona moto. Soki tolandi diplomatie ndenge za koleka to ndenge na bige tolandi masolo ya pa ya Che Okitundu tango abengi ambassadeur na bawatu na bango na maloba wana azai koloba te balobi ke bapesaki précision ke babenganaki ba Congolais na situation irrégulière bato ebele oyo ya nombre ya makasi ezali oyo eleki monene yali oyo ya bato oyo bazongaki bango moko volontairement pe balekaki kuna na côté ya ngambo ya Shaba bazongi na bango na mboka Congo. Mais il y a certaines personnes bien sûr si ko ba vidéo oyo to moni balakisi biso ba vidéo eza ko lakisa biso masolo ya kala il y a peut-être 4 ans passé ezo ko lakisa biso esika bazé ko beta ba prisonnier wana bazé ko beta selon ba information oyo to zui na baninga mususu o bazali na kati na Angola parce que nena bino ata to lelo ba fingi ata lelo to fingani tozali bandeko tozali ba camarades tozali na bandeko ngai na vanda na Angola pendant 2 ans. Donc ndenge nazali na lobaka monoko mboka na bango na solaka na bango na yebi makambo na bango na yebi ba caractère na bango malamu na bango na mabe na bango na yebi. Certainement le type qui a insulté a sali erreur moko monene parce que ye moko ndenge azawa na vie na ye ezali ya kobeba pamba te esika nyonso azali bato soki bazuye na bandi ta mosusu na minute asazaki lokutu national na ye pa azali wana. Mais biso tokoki kokota na masolo wana te oyo ya parce que moto moko afingi to ina baninga na biso bandiko na biso tozala bango oyo aze pembeni na ngaza ngolé na loba te to banda kamata te to loba te to kabwana na bango pona makambo wana. Congolais azalaka na makambo wana te. Congolais azali hospitalier bandaka. Soki totangi na histoire to yebi bien que to yamba bango ebele nga azaki na ngola azaki na baninga bongo na ko tanga ko Nascimento na Ojaenda to vanaki na Nascimento lelo aloba na ngai Oumé remonta ali en Kinshasa un congolaise c'est-à-dire mon frère donc son frère oya tata moko mama moko ye azali shungura avandaka na Ojaenda na mboka Angola mais mon ndeko na ye oya tata moko mama moko avivaka na Kinshasa comme congolais c'est-à-dire tango bakabwanaki oyo bakimaki guerre oyo tobengaka bakima guerre pe bazonga te bon peut-être bazongaka na kotambola babenga bango baregressage mais sikoyo ba oyo batikala kuna bashungura shungura zondima te
ndeko na ye propre ya tata moko mama moko azalaka na Kinshasa pe azali na nationalité congolaise. Soki biso to na bapoto to komi na ba nationalité ya mboka poto pe bato mususu baye na ba mboka na biso bakomi na ba nationalité siko yende ngaza ngolé wana soko bafingi mujombo to mujombo afingi congolais. Est-ce que mujombo azo finga congolais abosani ke ndeko na ye azalaka na Kinshasa pe akoma congolais? Est-ce que natan azo finga na azo koka kolongola ndeko na ye ou bien aza kolobake ndeko na ngai wana aza na kawana te? Non, ça c'est du racisme pur et simple. Biso ba congolais to ko kota na makambo racisme te parce que congolais azali peuple hospitalier oyo ayambaka bato vraiment banda bokoko na biso to mesana ko yamba bato na ndenge elongo bani to zali na tina ya kofinga bato te. Bato nyonso oyo bakotaki na masolo ya ko répondre ko finga wana en tout cas bolimbi si to bossa na makambo na to landa te parce que vraiment to landa ki masolo yango to ke na ndenge diplomatie za ko landa totali. Bah, le PCB ba chiffre et belé mais bon tout landa to détail ça va détail ba chiffre te mais li kambo ya sûr ezali que ba bengani bato mususu oyo bazali na situation irrégulière mais pe li susu bato mususu bazongi si bango bazongi volontairement bango boko pambate moi ba situation pour ba jeu politique ezali moi moke na kati parce que makambo nyonso na Congo ça na makambo e barake oh nous c'est comme ça et rezoabi sur la pays frontalier boye ba que moi moke politique ezala na kati donc ti omoni ba chez okitu le papa chez okitu na bandi masolo ya kokamata kolobate ba congolais ba azali ko benga ambassadeur wana atu na ye ba explication donc masolo ezali koloba ezali na tina monene ezali na makambo ebele pona kolakisa ke moi likambo ezali kobomba ma simawana tout à la ba chiffre ba pesi bandi moranga 200,000 personnes nombre ba to bavana na Angola soto vito tanga nombre oyo ba congolais ba angolais plutôt bavana na Congo mais ti lelo yo ba voisin na biso bazali ba angolais ti lelo ba voisin na biso ba ali ba camerounais ti lelo ba voisin na biso ba bikolo nyonso ya ba pays frontalier bazali Burundi Rwanda Burundi bazalaka kaka malgré ba problème bazalaka kaka. Donc le vrai problème est que il y a un problème d'un niveau ya Angola bato ya diamant bazali bakangaki bato na ba diamant batekaka dans l'illégalité. Ceux qui osent ça mosala diamant dans l'illégalité ba bimisi bango babina bango soki bokozonga bozonga mais boya na ndenge ya voie normale parce que ba kota toujours na ba frontière et ba kota wana ba laisser passer si la makambo et makambo tali immigration. Donc immigration na bango ezako sala biso na Congo immigration esala ka ndenge ni ya biso immigration esala kaka pona ba libanais okomona moto immigration baki okanga libanais babi na yo ba tie na mwa kasho moko pembeni quelque part na AND na ANR wana bakangi ye balia makambo le kakuna boye to yebi yango mais tokote le melanzela wana te parce que toza kotala likambo tali Angola na biso na Angola tokoki kozala na problème lokola bongo te mais lokola ese esalami moto moko soko afingi ba congolais biso nyonso tokota na bozoba wana ya kofinga bato te tolanda explication totala ba vidéo oyo batieli biso ba vidéo ezali ya kala avec un peu d'assurance ba vidéo wana ezali ba vidéo ya esali 4 ans ba oyo bazali ko beta wana yali ba criminel ezali ba kaka ba congolais te ezali ba criminel mboka Angola tango basengaki makambo etali minduki bazongisa minduki bazongisaki minduki te soki bakangi baye kokanga bango bazalaki bazongisaka ba respectaka sadi babetaka masasi na ba policier na ba soldat angolais tango babetaka masasi na masasi na babetaka quelques policiers bakufaki yango na bakangaka batona pe baconsidéraka bango lokola ba criminel yango monaki baye ko beta bango makasi. Qui c'est si parmi bango pe ba congolais bazali wana je ne saurais pas vous le dire na kokapena vous peut sa précision mais pour être vraiment précis assurance c'est ça que bato wana bakobeta ezalaki il y a 4 ans donc 4 ans passés film à 4 ans passés ale bato bakamata yango baluka kolekisa ngo le quoi lelo par exemple na Congo tokoki kozala ba problème que babi rébellion bandi quelque part. Attention, si on a une image, on va représenter biso parce que on risque de nous présenter image moko ya 1998, 99, 97 oyo yakala balobi ke révélé bandi ba ko beta masasi sikol. Donc, to yebi que moi bambutu ngutu ese continent mboka côté ya ba Goma Kivu, on en parle déjà. Mais risque zalisco bato oyo bazalaka toujours
soit pour, soit contre le pouvoir, baza ko sala ba jeu na bango pour la koluka. Bien sûr ko sala ba publicité, ba fausse publicité pe zalaka, ba vraie publicité pe zalaka. Donc et ko sala vrai et ko sala faux. Na yango biso pona ba kaya bangole to meka kolanda nzela wana ya kofinga te moto oya fingi akozwa litomba na ye. Etalié et si Kazali, d'ailleurs, vous montrez bien que ça qui toujours dans l'anonymat. Est-ce que Motongo va y bien? Est-ce que Moton, ce qui bateau va y bien, voilà qui s'habille sur le parce que vraiment, ça vaut le coup, Yakoye, Motoana, Azali, Nani, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, Motoana, attaque tout gouvernement, la Bango, Yangola, mais Kakota, la base, justice et ça, la peau, Kangata, Motoana, parce que vraiment, au côté, ça conflit la bateau. Ya mboka mobimba talika moto moko azali kofinga na moto moko akotisi ba congolais nyonso. Ya siko congolais pas comme ba muzombo moko boy. C'est ce langage là. Eza ya biso ba congolais te. Mais na yango do linga kaka to sala mise en point moke par rapport à oyo tomoni ndenge diplomatie e bandi kokende na lisolo wana. Na yango pona tokele kosukisa na émission na biso ezali kaka conseil tozali kopesa na bandeko bana mboka ya Congo te boyeba te masolo ezalaka na internet ezali esika lokola nga na bandi koloba na koyebi koloba makambo ezanga ntina na koloba mpe makambo ya lokuta soki bato bapesi ngai crédibilité kaka esifika bazwa kaka makoloba na ngai comme vrai ekei mpe ndongo bokimomba bayebi yango mpe mpona likambo kaka nini internet biso na poto toyebi surtout YouTube toyebi YouTube ezali chaîne moko ezali na liberté makasi liberté wana ya makasi ezali ke bato bazali il y a des journalistes il y a des vrais chroniqueurs il y a des faux chroniqueurs il y a moni ba terme fabrica sa bimise la biso il y a ba chroniqueur pe ba chronifuati bon chroniqueur na chronifuati donc moto ali komitia na cadre ya ba chronifuati akamata akomaka kaka ke alobaka pe ayaka pe bosa batabike ngai moko chronifuati na ekoloba bino masolo ba chronifuati donc tango koloba masolo ba chronifuati ye baraka omitie na camp ya ba chronifuati pe maloba na yo bato bakoyeba te ezali maloba kaka ya lokuta na lokuta wana papa yo moko koyeba litomba ya moto ya lokuta ezalaka nini. Et ben voilà bandeko bana Angola bana Congo tozala bomoko totika kolanda moto moko soka fingi bato ezali bojoba na ye ekote na biso te tokende kolanda bojoba na te tokota na makambo ya kofinga te totika kolanda moto moko akoki kofinga ba congolais nyonso te parce que vraiment ben jour na pour nga eza nul et non avenu donc ça vraiment sans valeur quoi mais on a lobby to pesi yango valeur pour na kolakisa ke biso na bangolais tokoki kozala na bojoba ya kolanda te pour na moto moko afingi tina ya fingaki azai kofinga pour na nini lisolo yango na moto na makolo ebanite alenga ingoma na ina koti na makambo na bandi koloba o yo pe mojombo na kofinga ka mojombo jamais na bozoba ya marka wana mojombo afingi bato bajoba mojombo afingi bato yende joba yende bojoba o veneza na moto na ye aibake yende moto babiba fiko finga nyonso wana yango nde ezongo be na moto na ye moko amiyebake aza komisala nde mabe biso na bangolais awa tozali na problème moko te donc bandeko babolingo bana Congo bana Angola to tika kolanda moto oyo aye koluka kotia biso na trouble na lobi pe na pesi mbote na baebanso balandi biso bana Angola kuna na mboka Angola na kopesa mbote te na moto mbote na moto lokola Jean Miguel oyo avandisaki ngai na mboka Angola pendant 2 ans. Donc 2 ans avant la kinanda ko Angola pe nazaki na problème moto bokolo bake azo côté la bangolais na ko côté la ka moto mon côté oyo asali mo joba azali kaka joba bane oba bolingo oyo ezali bongo avis du public ya Didier Masuki l'homme à la barbe blanche barba papa biso nyonso ba barba papa to pesi mbote na bana banso ya France to pesi mbote na bae banso bazali ko kamba misala ya chronique pe ko sala misala na ndenge elonga bani donc bande ko ba bolingo soki olingi ko sala mosala malamu yaka devant ba écran la yo pesa ba information oyo ezali na litomba monene pe na et ko pesa bato information rôle na biso ezali ko informer bino pe ko yebisa bino maloba
maé, mako, éduquer, bateau. Informer, éduquer, ça c'est le rôle d'un journaliste, ça c'est le rôle d'un chroniqueur. Oui, au PC information, nandingi ya malamo. Bateau, bayaka pona kofinga, pardon, boluka isika la bilo mosusu, awate. Bandi koma bolingo, tout le monde a nimbala ensima, l'élan ezalaki toujours mis au point, il y a Rango Tsasa, Katina, avis du public, en direct de Manchester. On a Pessimbo, Tel Aviv, Banso, va à Manchester, Bozala, Naboboto, Kimia, Pebondeko, Ombo Cabino. Ciao, ciao, bye. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et Zaline copé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Didier Masuki, Mobada Mande fois Pembe. Avis du public. La différence dans la différence. Votre meilleure chaîne de formation.